na ville province ya Kinshasa na parti est veut dire na Tchango na stade municipal ya Masina Didier Lacoste Mukentonga tondolwa batu yepe achaki libaya caméra ya quel boule kotaka te koti bota la bino moko toza 16h s'il vous plaît instrument na pointe ndule bandaka te bandi na mupanzi tomoni bela ba chef coutumier bavandi wana soki pe bayaki na ida okangambula eyebi kaka bango kasi kote ya plein on dirait ezuite concert bandaka te bandi stade vide s'il vous plaît batu bazate première chanson bota la bino moko quelques personnes bapusani okoki kokonte bango na misapi s'il vous plaît baza ebele te donc stade municipal ya Masina esalim piaka na ndenga depote na mupanzi tokuti ba musicien na loge bazo bongama pona komata bamataka te bamati bota la bino moko bazo yemba kasi bazo yemba na vide malgré présence ya bamfumu kasi niveau ya mpiaka pardon bolukela yango kombo kasi na nyonso oyo ndenge kaka bato ya français balobaka il faut apprécier l'homme à son époque donc félicitations na padre papa Hervé Ferregola po oyo sali etikali marqué na banal ya musique ya RDC kasi po na Didier Lacoste Mukentonga ntondolwa batu tobengi wayambo wayambo olobi nini kilo ya makambo pia piaka pia piaka pia piaka na nyonso oyo culture ya RDC nde tombwami que vive la musique congolaise boyende ezalaka ekeyo kasi ata basekitala ndenge tozotinama ata bafinitala ndenge nazotinama
kasi ata basekitala ndenge tozotinama